Bande konanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi. Ngai mama Deli na Yesu kosala video o pona ko partager makambo o nzamba utaki koloba na ngai et puis na partager na bino makambo ndenge to développer na makambo ngo wana donc nzambe azana biso to bondela. Nzambe papa biso na lola mozaisali ko pe na se tozo bondela na komba tata mwana pe amoni santu kolo tala ngai mwana na liboso na ko sa video o papa na sengyo merci pe pona bomo ya bandeko moko na moko na sengyo merci pona bomo inanga merci pona nyoso sa kati na bomo ina biso merci pona zo sala surtout pona mboka Kongo papa ya minene koka moto omona no to omona te kolo to ebi tozo sala ya minene papa pe to ko mona bilaka na ko kokisama katikati na mboka Kongo papa to pamboli to komiso zo lokumu pe tozo zo contrôle mokili mobimba kumisama papa sanjola mana yo oza mobate malamu ozo la kabiso tango nyonso ete okobate la biso bana papa mabe moko te ke komela biso ata mokili ningani ata mabele fungwami seigneur biso tokodinda te papa tokobate la mana yo yango to pamboli to komiso to netolio saint esprit na beli oza na ngana video ona osaza pe na ndeko moko na moko alanda video oza na biso o nyonso ya yo te za musika na biso na kombo na Yesu Masia pe na nguya na molimo santu papa na bonde bongo na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai na pesi bino merci batu nyonso o bozolanda ba video o nazo sala o nazo partager o nazo tia ba audio nyonso na bandeko msu merci nde bozolanda yango pe bozo commenter nzamba zo mona bino vraiment na sike ezo sunga bino nzambe azwa lokumu na ba commentaire botiaka makambo nyonso na ote ko partager video moko na lobe likambo ya totia ba provision na bosa na ko lakisa bino oyo bozana lakisa bino na bosa na ko lakisa bino oyo bomonya eza ba milangi oyo na fongola nkake zana fongola bilangi o na bosa na vraiment ko lakisa en tout cas bande ko so beaucoup ten na bosomba on po kala mingi te peut-être pe ezala soute na ba supermarché bosomba yango vraiment so okute na ko hésiter te bozana binsa na katakaka bosomba yango eza biloko mona bosani fai na lobela na video wana me na bosana ki bolimbisi to lobya mamba on te mena te kaka pona ebike bata Deli te bolandinga na video wana bolanda pe video obomonyango eza na eloko ya orange bandeko na nga bosomba te o eza na eloko ya pembe o eza na eloko ya pembe eza ya ko garder biloko te ya ko conserver biloko te o nde ya silicone oyo fo ezala ya orange bomone silicone ya orange na kati nde yango ko permettre biso to garder biloko silicone wana boyebi ka nde basalaka okotia yango awa otia yango awa okotisi yango awa yango nde ko permettre yo o garder biloko et conserver biloko temps mulai bomoni eza yango oyo ko somba ona ko expliquer fena expliquer na video wana me ndokwa na bosane na habite oleke na tika omboye na lobelaka po kala te ko sila na ba magasin bato bele ba ko susumuka ba comprendre que makambo ezoya donc toza na besoin ya biloko oyo e biloko ba milangi oyo ezali pona conserver biloko je crois sur obeti na internet comment conserver la nourriture pendant longtemps ba ko lakisa o faut conserver na biloko oyo yo ba olaso na ndenga osala ngo donc pona biso eloko na monela ngo est important makasi pona biso ezali ke il faut okokotia ba misuni na yo omona okogarder ata biloko no awo okozwa pe makayabu na o okangi makayabu na pesa ka exemple okangi na o makayabu oteti yango awo classer na kati awa ale ozwi huile belo kotisi na kati otondisi ti likolo okangi yango nde ba expliquer so otia na maya moto etoki po ekangama bien ekosala ta 12 mois inane biloko balamba ebela te okolamba pe pondu na yo otie pe pondu na yo pona nga otie pondu na yo awa olambi pondu otie pondu awa okangi et puis otie milangi yango na mai otokisi ekangami et puis ekozala pona temps mulai ebeba te siko nga eloko nini namonaki ezalaki intéressant pona biso ndenge toolobaka nzambe azobaki bacourant kozala te ekosunga biso bandeko na nga ekosunga biso po
les courrier katani tozan biloko na congélateur esenga soki courrier zongi avant 48 heures nde tokoki kozala bien et puis biloko e décongelé soki décongelé na congélateur à l'après bo congelé et comme sous congelé et décongelé ezala biso pasi to risque to salela sous ba congélateur te biloko oyo ekosunga biso esunga biso okutani na bapondu na ona kati ya frigo wana omoni ke pondu ebandi ko décongelé olambi yango lokwa toza na bagaz na biso baresho na biso ya bagaz oto makala na olambi pondu na yo otiango ou bien ka pondu ka ya mobesu wana po ebeba te poso olambi yango eko vimbe komi ebele okozwa ka pondu na yo ya mobesu olongoli na bachasse okotisi yango awa na se kokota pe ba pondu nde ezana mike boye ekokota pe ata 4 pondu to 3 liboka pondu je crois ekokota 3 liboka pondu mais so olambi yango eza na espace te otia yango awa bandeko nango ozwi pondu otie awa ozwi mafuta otondisi na kati ya pondu wana okangi yango mokolo olingi olamba yango pondu ekobeba te ebeba te ata so olambi yango otie awa ekobeba te okutani na misuni na ona kati ya congélateur zwa misuni yana sande tu mwa kotokisa ngo mwa ndambu ale ozwi yango otie mafuta ebele ngana ebike mafuta egardaka eloko yango fo kosomba mafuta ebele otie mafuta ebele na kati wana moko olingo salela yango soki so fongoli yango soki so kangaki yango soki so fongoli yango ezaka na délai ta mosusu ba une semaine eza na délai po biloko ekobeba ozomwa do ingelo ba keso so fongoli yango mais avant fongola yango ko sa inane biloko ebeba te pondu na ndenge otiaki yango awa ogarda yango na congélateur te ngao na préféré oza na pondu tia biloko na mobesu na awo matembe no fongola yango le bando saka ndeti malili ekomo sila ke ekomo panza kozela te esila malili nyonso tina suka po ekoma yo ngai ebebe ekoma ngai doleka komoni ke malili bando sila na pondu bandi kosala kolemba kaka le tia yango awa le kanga yango tondisa mafuta ebele donc ekogarde biloko vraiment ezala bien pendant temps mulai donc yango tosombi yango donc ekosunga biso makasi vraiment na temps wana yango wana fo kosomba na bosana ekoloba ngo na video wana yango bomoni na tiango na video oyo nzambe asunga biso ok elo na ina loba na video oyo do wana na compléter kaka video oyo na utaki kosala na to eleki na video oyo na ina loba makambu ya Congo na biso nde toza wana bandeko na ngai toza na bilaka Congo fumkimbanga pesa ba prophète ba pesa ba lemoloto ba loba ba tebe ba loba lelo pe biso ba mama deni mpe to bimi to komi pe ko pesa tanzamba lobi we pona Congo nzamba lobi bwe donc tozo comprendre que ndenge tozo ke na Congo oyo en tout cas makambo bien ezoya na Congo wana to pesi pe ba prophétie o batumsu pe ba pesa déjà o pe batumsu pe lelo bazo pesa pe lisusu donc to comprendre que makambo wana vraiment ezama sécurité que Congo ezo bonga Congo ekotombama siko bato ebele bazala kaka mama bino bolinka ko ba Congo nzamba ngazaka ya ba Congolais nzamba ngazaka ya ba Congolais bo bikolo mususu kasi bongo mindele ka ata ba expliquer bino bo comprendre kate boza bato mususu ba comprendre ate mais boza mingi baza mingi na de télévision kaka ba infiltré ndo ba kota na ba kotia ba commentaire na bango ezola kisa pendo mutu moko ba longola mayele bango na nde mbayaka yango moni mais nazo sa video o pona ko expliquer que Congo eza mboka o avana ke mamdamba lobi nanga do nazo expliquer que Congo nazo rappeler que Congo eza mboka bilaka ya nzambe toza peuple o nzamba apona biso ba Congolais peuple o nzamba pona ozomona donc toloba o ba msu ba bibongo ba ivoirien bino boloba ka bongo ba camerounais bongo ba ni oui bango pe bazana bilaka na bango mais bango ba bika na sima Congo po Congo le réseau tombama Congo le réseau tombama nde ekomema moto wana ekende tina Afrique mubimba nde esika ekobima ti libanda ekomema évangile o asolo nde tolobaka ozoma le toba Congo Kinshasa Congo Angola Congo Brazzaville tozwi na ndamba Gabon pe nyonso eza Congo ozomona toloba nde ngwana donc
yango eloko na ina lobake biso ba congolais toza pepe o nzamba lupona le tozo loba on loba ba bandima te toza na makambo ebele fa to loba mais un mot toza kana ba réserve po tozo mona ke bato bazo ndima kutu na pasi o kutu ba ko ndima na facilité ba ndima na pasi bon o makasi do loba ndeni exemple na lobake ngape na yeba kite na ko apprendre siko ke nzoka langa liboso ya nzambe za ki Congo langa liboso ya nzambe za ki Congo mais toye bango ndeni toye lesko bakomi koloba ngo bato tokomi kokima kima langi ya liboso ya nzambe bandeko nanga eza Kikongo Kikongo onsko eloba mawa so na Congo te Kikongo eloba mawa na Congo Angola Congo Kinshasa Congo Brazzaville yango Kikongo ezoloba langi ya liboso ya nzambe eza Kikongo bandeko nanga soki yo boyango ekolongwa te Kikongo po yo boyango po ezala bongo yo nde muto ngo yeba vérité te nga nzamba loba na nga bongo te nzamba loba na nga kaka fosambelaka na lingala po sozo pesa pe message pesa na lingala soki bakutu bako interpréter na français ba interpréter na français po e puissance eza bo wana na olobela ole na olobela puissance eza na sima ya langi toloba ya ba langi toloba ka eza na ba puissance o eza na sima nango nazo yebisa bino eza na ba puissance o eza na sima ba langi ezali. Et puis, ce qu'on a dans le baquet, donc il faut comprendre que langue ya liboso eza Kikongo. Mais ce qui dit, Mukongo azo baquet langue ya liboso eza Kikongo. Muto aza muluba te pourquoi yo favoriser Kikongo? Pourquoi boy? Tozo yebate ki luba eza Kikongo. Na yeko yebango siko. Chi lube uti na Kikongo. Swahili euti na Kikongo, Lingala euti na Kikongo, Minoko na biso nyonso, tous les 4 langues nationales na biso ya Congo euti na Kikongo. Yonga na banda comprendre te ata mutaza na emuluba, nzambe fala a se présenter pa na ngana za nzambi nani na bosani o baloba na chiluba mawenja nangina nga naza mawenja nga naza mawenja nangina menzambe ata muto naza muluba ata za Swahili fo loba ne nga naza mungu baba mais azoba ne ngai naza nzambe mpungu tulendo ozomona pourquoi ka komba nzambe mpungu tulendo ndezo mata makasi par rapport na nzambe mawe pona na mawenja nangina euti na nzambe mpungu tulendo euti na nzambe mpungu tulendo ozomona donc Congo yango ndeza langi ya liboso ya nzambe na biso donc nde toloba boye nzambe na biso alobaka Kikongo langi na ye aloba minoko nyonso po nzambe ayokaka nyonso alobaka nyonso elo mote batami eza balangi ya ba satan azosa balangi ne bebebe so ya ndenge nini wana toyoka ba témoignage bazoloba minoko moko boye ya satan nzambe ayokango elo monte bomba mikati na ye donc yango siko langi ya liboso ya nzambe eza Kikongo chiluba euti na Kikongo Swahili euti na Kikongo nyonso euti wana yango mukona ko expliquer puissance ba langi boko comprendre wana yona loba mutu so oza chiluba sambelaka na chiluba omona so bitumba no nzamba okota ngote yoza mu Swahili sambela na Swahili otala soki nzamba oyoka ote yoza mukongo sambela na Kikongo tala so nzamba yanola ote biso ba oyo nzamba bina ngaka adeli foye alobai na ngaka adeli foye kola Kikongo foye kola Kikongo mais so zo bondela lobaka bondela kana lingala ozomona wane bande no nzambe la aloba na ba foye kola Kikongo po yebike na yebi Kikongo te na yebi Kikongo te funa yekola so na yebaki Kikongo alinga aloba na nga Deline il faut olobaka na Kikongo o pardon bondelaka na Kikongo surtout na prière o bondelaka na Kikongo ngai pe koloba na nga ndengo na so na yebaki Kikongo anga bana nga pe pesaka ba message na Kikongo ba traduire na lingala ba traduire na balangi mususu anga loba na bo melo kwa na yebi Kikongo te dommage vraiment alobaki na nga lingala po ayebi ke lingala eza proche ya Kikongo akoloba na oke bondelaka na Swahili po ayebi ke Swahili ya proche ya Kikongo akoloba na oke bondelaka na chiluba po nina oyo euti na baluba po chiluba eza proche ya Kikongo donc yango penza te na lobela lelo mais ekoti nzambe azwa lokumu biso topesi ba message tolobi bato musu bamona kasi ko toyela bino ba message o mindele ba opesa nazo bana na lelo na otela bino oyo batinde nga na bato awa mundela azoloba ezaki
passer bobo mutu asalaka ni nango wana natela bino ka parti o mke o batindeli ngai doso bombo mona ngo mobimba je crois fubo kende na nini ya passer bobo na chaîne ya passer bobo nde boko mona mundele oyo ba professeur alobi pona makambo ya Congo toyoka ye pe na lakisa bino notia bino audio pe na lakisa bino ngo do yango yo pona sa montage te kota mbala moko na otiango kaka boye botala yango notiela bino ngo toyoka mundele o makambo azoloba po toyeba ke Congo na biso ndenge yo zwilaka Congo wana eza ndenge wana te eza plus que ndenge yo zwilaka ngo ozomona toyoka ye ndenge oloba. Apparence, ne regardez pas ce que vous voyez. Je n'ai choisi aucun cela. Laissez-moi quand même terminer. J'ai prophétisé en 2003 sur Laurent Gbagbo, alors que les Français l'attaquaient. J'ai prophétisé que Dieu allait le défendre, que Dieu allait combattre pour lui. Mais je lui ai dit avant de partir, faites attention, parce que l'ennemi va revenir vous attaquer. Et si vous n'êtes pas préparé, vous allez perdre. C'est exactement ce qui s'est passé à la lettre. J'ai prophétisé, et vous le savez d'ailleurs, 3 mois avant l'élection de Trump, très peu croyaient dans le président Trump. Avant, j'étais un des seuls qui a dit, on peut voir ça sur mon émission todchannel.org, un des seuls, 3 mois avant, j'ai dit que le président, M. Trump, deviendra président des USA. Ça s'est accompli. Je dis aujourd'hui devant vous qui regardez cette émission dans le monde entier, que dans les 7 que vous avez vus là, dans ceux qu'on va présenter, le dauphin M. Kabila, ou d'autres qui voudraient déjà se montrer, qui ont déjà même organisé des réunions gouvernementales, présidentielles, Dieu n'a choisi aucun de ceux-là. Parce qu'il a quelqu'un. Mes amis, Dieu veut faire quelque chose de puissant pour le Grand Congo. Je dis bien le Grand Congo. Et il a quelqu'un qui l'a ouah, parce qu'on n'a pas affaire, mes amis, à un combat charnel, on a affaire à un combat spirituel, et Dieu, mes amis, veut manifester sa gloire. Le problème du Congo est spirituel. Et c'est pour cela que Dieu va choisir quelqu'un. Parce que Dieu, mes amis, écoutez-moi bien, on parle déjà du Congo, dans Ésaïe 18, le Sophonie 3, de ce pays qui est près d'un fleuve. On parle, la carte d'ailleurs du Congo, quand j'étais en Israël, se trouve même incrustée dans une synagogue. Dieu a un plan pour ce pays. Écoutez-moi bien, d'ailleurs pour ceux qui connaissent bien, qui poursuivent, qui suivent les actualités, la carte du Congo est apparue il n'y a pas si longtemps que ça, n'est-ce pas, à Goma. Mes amis, Dieu a choisi un oin. Un moi, je dis bien un moi, c'est quelqu'un qui craint Dieu, pas quelqu'un qui se dit chrétien ou qui va à l'église. Vous savez, tous les Congolais vont à l'église, est-ce que ça veut dire qu'ils craignent Dieu? Parmi ces 7 que vous venez de citer, certains ont même mis la Bible sur leur poster, mais est-ce que ça veut dire qu'ils craignent Dieu? Non, mes amis, moi je parle d'un moi qui craint l'Éternel. Écoutez-moi bien, il y a eu une prophétie en 1995, en 1995. Par le full gospel du plein évangile, certains vont se rappeler de cela au palais du peuple de Kinshasa. Je parle de 1995. Un prophète américain nommé Meltari, d'origine indonésienne, a prophétisé une prophétie incroyable sur le pays du Congo. Il a dit ceci: dans 2 ans, le pays sera libéré, mais celui qui prendra le pouvoir après Mobutu sera tué. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis je vois une crise profonde dans le pays pendant de longues années. Cela fait 17 ans. Et je vois que tout à coup, quelqu'un que Dieu a oint va arriver. Et le pays du Congo va retrouver une prospérité. Le pays du Congo sera connu dans le monde entier. Ça deviendra la lumière du monde. Parce que j'ai choisi la RDC pour faire régner ma gloire. J'ai choisi ce pays pour que la lumière du monde vienne sur ce pays. C'est pour cela que j'ai oint quelqu'un. Écoutez, ceux qui connaissent, mes amis, qui s'intéressent au Congo, connaissent ces livres, le plan de Dieu pour la RDC par M. Émile Kaminbaya Mogulu. Que dire de la destination prophétique pour la RDC par le messager de Binza, 18 août 1978. Que dire aussi de M. Alain Moloto, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, qui a écrit ce livre, Le plan de Dieu pour le Congo. Ces 3 auteurs parlent dans leur livre du plan prophétique, de la destinée prophétique de ce grand pays.
Parce que le Congo est choisi par Dieu. Pendant longtemps, il a été négligé. Pendant longtemps, on a laissé ce pays gouverner de manière illégitime, de manière scandaleuse. Tout est pillé, les gens vivent dans la précarité, alors que Dieu a donné à ce pays la plus grande richesse du monde. Et c'est pour cela que maintenant il dit, stop, la récréation est terminée. Tout ce qui était permissible, je décide d'arrêter. Je veux qu'on obéisse à ma voix. Je veux que vous laissiez le gouvernement de Dieu s'installer. J'aimerais vous dire, oui, je répète, parole de Dieu pour le Congo. Tous ceux que vous avez vus à Genève et ailleurs, Dieu n'est pas là. Je n'ai choisi aucun de ces 7, va dire Dieu. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Priez pour que cela s'accomplisse. Priez pour que ceux qui ont eu des messages prophétiques de Dieu, comme Alain Moloto, comme les messagers, comme ces magnifiques livres, comme ce prophète Matari, s'accomplissent. Parce que c'est le temps de Dieu pour la RDC Congo. C'est le temps où Dieu veut faire manifester sa gloire de manière extraordinaire. Nous devons prier pour cela. Pour que le grand Congo prenne forme, nous devons prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Non pas, premièrement, un dauphin, n'est-ce pas, de monsieur le président actuel, non pas un des représentants des 7 qui n'est pas la volonté de Dieu. Ne parlons pas de tous ces prétendants dans le monde entier qui se déclarent président du Congo. Mais de laisser, et d'ailleurs j'aimerais vous dire, pasteur Bobo, que ce n'est pas une opposition qu'on aurait en laissant un des 7 gouverner. On aurait une continuation, parce que ce sont tous des gens qui ont eu déjà part à des postes. Ok, boyoki, lenga mama Deline nazoloba, le batu musu tozoloba, obino kaka Congo, ya onza manga loba kana bino ba Congolais, oyo mundele penda 100% ye bomo na ye wana mundele ye, mutalobi makambo wana nyonso. Apesi ba professeur na lobeli wan obiso to lobela ya Congo, o akoya na Congo na yete. Aoya na Congo lobeli wan wana. Ozomona alobi makambo ya Congo. Lenga mama Deline ba Congo eza na Bible oyo. Congo na Congo na kati ya Bible na bondi makate boyo kyango apesi Congo na kati ya Bible alobi Congo na kati ya Bible. Donc nzamba zo loku mouvement lokola tozoyoka mindele bazoloba okuta lobaki je crois ekoza ba 2 ans passé pour to une année passée je crois eza kala pona ndanda ka période moko na kamu mikolo batu batinde ngansusu nzamba zo loku ndenge azongise biso yango vraiment en tout cas mindele bazoloba pona Congo nzambe azo loku biso pe ba oyo tozokoloba donc nzambe amona biso donc eloko siko na loba maka mukolo wana tozaki tema na retraite tobondelaki tozali na retraite après retraite on a des tosisi retraite tobimi retraite bato mosusu bakendaki biso totikalaki wana fayi tokenda pokwa mais après papa nzambe ka ndenge amema makambo na ye tokoti su na priere biso baoyo totikala ye misato wana tokoti su na priere mpo makambo boye nzambe atalisaki biso esengaki kaka ke fo tokota tokontinue su priere esaki lokwa retraite ekontinuaki biso lisusu tobimaki retraite dimanche bato nyonso babimi biso totikali wana toyei kolongwa wana ti mercredi tokontinuaki priere vraiment en tout cas nzambe aza tellement malamu amema makambo na ndenge na ye bino bokota programme na bino me nzambe asali programme nde na ndenge na ye nzoka azalaki na makambo oyo ye ayebaki mpo asala nde tokendaki na tokontinue na priere nde tokontinue na priere wana namonaki seni moko bazo kosala gouvernement na Congo boyoki mundele auti olobaki makambo ya Congo eza makambo spirituel eza makambo oyo eza physique boye te eza makambo spirituel nde toomona batelemi bazobundisa Congo donc eza makambo spirituel munguna lokola akanisaka ata oza mwana nzambe ozobondela munguna meki oyo na ntongo azwi ota oya na 12 azwi ota oya na poko azwi ota oya na butu donc alembaka te ayaka kaka komeka force ne na nzambe na baoyo ya nzambe nde tomona na Congo wana makambo ya Congo eza spirituel yango nalobaka bato mosusu balobake o bakongole baza bayuma fale batelema mamba Congo ezosengaka soulèvement batelema babima na banzela bandeko nanga bakoboma bato soki bato basali bongo ozomona soki nzambe alobi ke botelema bobima sava normalement na Congo na fayi tozala na ekuti ya nzambe fayi toyoka nde nzambe
malheureusement ba prophète ebele oyo gouvernement ko yoka baza ya faux o gouvernement ba ko yoka eza ya faux biso ba oyo gouvernement bato gouvernement to bayebi ata yote bayebi ata yote mais nzambe wana azo ko sala gouvernement na Congo na mona kian na moni gouvernement ezo sala na Congo okoyi ko imaginer te bande konanga ezo salama ndenge na yebisa bino nzambe azotangisa bato spirituellement bamisu baotanga physiquement pe spirituellement ozomona bamisu physiquement baotanga te mais spirituellement bazotanga baotravaille na gouvernement Congo wana donc nzambe déjà good news na oyela bino bonne nouvelle nzambe azosala déjà gouvernement ya Congo na moni yango bandeko na ono oyebisa bino eloko moko je crois que bo comprendre makambo oyo elekaka na moi soki makambo oyo eleki na moi yebaka ese elekai daa na butu donc butu moto ezodirige moi donc so nalobi butu eza makambo ezomonana te moi eza makambo ezomonana donc elingi elobaka spiritualité oyo emonanaka te yango nde moto ezodirige physique po moto akufa physiquement botomona moto akufi sifo babomena o spirituel nde na kibomoto mpe akokufa ozomona donc ndenge eza wana po roi wana azala établi na Congo nzambe fois établi ye nano spirituellement na Congo nde tomona yango physiquement roi akomi azwi place kiti ya bokonzi na Congo physiquement mpe tomoni donc gouvernement oyo ekosalama na Congo wana bandeko nanga gouvernement oyo ekosalama na Congo nga déjà na moni yango période moko mwa kala je crois une année passée na yebisa bino nazomona basetre na biso bazoya kokutana na bato baza vivant basetre na biso bakufa kati na bonzambe bazoya kokutana na bato oyo baza vivant mpona kosolola makambo ya Congo nayebisa bino yango nde semaine oyo nauti komona leo toza ni to semaine oyo ezalaki je crois mardi na bandeko oyo totikalaki na bango na retraite wana bamisu bakende déjà dimanche biso nde totikali lokwa nzambe alakisaki makambo moko wana esengaki ke 3 personnes wana totikalaki tobondelaki nzambe na lolenge ya moke te nzambe asalaki ya minene nde esika nayaki komona ke bazosala gouvernement ya Congo donc gouvernement ko bazoclasse gouvernement donc non ondima kutu te na badepartement oyo ezalaka na gouvernement bazoclasse badepartement nyonso ngai mama deni nazomona basali gouvernement ozomona bazosala gouvernement donc nazalaki wana le bazosala gouvernement ya Congo donc nzambe azwa lokumu po tomoni yenga na moni yango spirituellement nazokoannonce bino boyebake physiquement mpe boomona physiquement boomona yango na kozala na distraction te ta mosusu yo oza oyo baponi mpo otravaille na gouvernement na Congo bapesi yo déjà poste mo baposte ese ezwami wana gouvernement Congo ezala poste owela te poste owela te owela poste owela ndenge nini po ezosalama spirituellement ndenge nazoyebisa bino baprésident ya mokili oyo déjà baponaka bango na monde spirituel ya satanique na monde na bango bakende na bareunion na bango ya mai kuna baponi yo moto kozwa sikoyo bokonzi kuna esalama bongo baponaka bango déjà donc vote esalamaka nango te oyo balekaka si baponaki déjà na monde moko ya mabe kuna si baponaki ye elekelaka bongo sikoyo na bonzambe mpe oyo ezosalama na Congo gouvernement na nzambe sapona wena ye apona bato bazala tutotu ya we wana apona déjà bato sikoyo basali gouvernement esalami yango na bomoni nga nani esengo mo bokoki koimagine te gouvernement esalami ya Congo wana nde na oyebisa bino nzambe esasali gouvernement donc ata tomoni ekiti mati tobanga eloko te nzambe aza na biso aotika biso te epuis makambo oyo tozosala ekende su te banene ezoya non tokomi pembeni na oyebisa bino bandeko nanga tokomi pembeni yango wana tobanga eloko moko te ata oyo toyoki bazwi mboka boye
kaka nde bazwaki nde bakopakata wana tocomprendre te nde baokimela mpo gouvernement ezosalama déjà spirituellement ezosalama soki déjà eloko osi esalami spirituellement olinga te physiquement esalama nani akoampeshe yango donc namoni gouvernement congo ezosalama nzambe azwa lokumu apart wana eloko mosusu na ye naloba susu nzambe ayebisaki ngai wana ayebisaki ngai yango je crois qu'à le même jour wana gouvernement namonaki esalama na je crois lere tobondi na butu tolali namoni gouvernement ezosalama nasi butu ya lundi mpo tokóma mardi ale na journée na mardi wana lere tobondeli nde naye komona nzambe alobi na nga nzambe ayebisi nga boye toyoka nzambe alobi na nga rwandaise moko azokima kala mingi te na congo azokima azozonga rwanda rwandaise moko donc nzambe alobi na kabongo abi na nga rwandaise moko azokima na congo azozonga rwanda kaka mikolo oyo abi na nga bongo abi abi wi rwandaise wana azozonga Luanda kokima Congo azozonga Luanda kaka mikolo wow nzambe azwa lokumu malgré na comprendre te mais lera lobili rwandaise moko pardon bi rwandaise moko azokima na Congo azozonga Rwanda kaka mikolo bandeko na nga nayebi te rwandaise yango nani elekeli nga kutu rwandaise moko na Congo aokima ozonga Rwanda donc na ino aloba seke ba rwandaise soki kutu abaki rwandais moko donc nga tolobaki seke nani ba généraux wana soki banani mais rwandaise seke naye kocomprendre ke eza na rwandaise moko asimbi makambo ebele na Congo wana bandeko na nga eza na rwandaise moko azodirige groupe ya ba rwandais ebele na Congo wana o ngana o toyebi ete bandeko na nga eza na rwandaise wana azali bandeko na nga toyebi ete nga na yo nzambe abi azokima rwandaise wana yango na pambolaka nzambe mpo ata oyo biso tomona te ya monaka rwandaise wana batama biso toyebi te so asalaka na gouvernement ye soki aza nani na kati ya Congo nga na yo toyebi te mpo tosoupçonne te oyo nzambe alobi te mpo nga mama Deline ntango mosusu bino boyebi plus ke nga me nga nayebi moke me nga eloko abika rwandaise moko azokima na Congo azonga Rwanda kaka kala mingi te donc na pamboli nzambe mpo bakobanda kopakata eloko ekomema bango bakima bango moko baoyeba biso toyeba te donc ngelo bake eza na rwandaise moko aza très dangereuse na Congo wana azalaki très dangereuse mpe aza très dangereuse ngala na ye na kati ya Congo esili bandeko na nga ngala na ye na kati ya Congo esili donc nzambe lera alakisi biso ke rwandais lera alobeli biso ke rwandaise moko azokima na Congo seke rwandaise wana azalaki kosala mabe ebele oyo tokoki koimagine te rwandaise wana seke azokontrole gouvernement seke azokontrole mambo ebele seke azata mosusu ye nde mutu batindaki ye na Congo wana mpo aya kosala makambo ebele seke aza nayebi kutu nde nakoki koimagine te mais gloire à Dieu mpo akokima kala mingi te donc soki oyebi rwandaise moko oyo aza na gouvernement mo na Congo aza na Congo wana osoupçonnaka ye asalaka mabe na Congo yebake kala mingi te azokima nzambe mputu lendo alobi yango claire boye na matoi na nga ayebisi nga yango en plein no jeune retraite tokotaki vendredi dimanche fai tobimi te biso bamisusu tokontinuaki retraite wana tokende yango ti mercredi nde na journée ondie ya lundi nzambe alobi na nga bongo nzambe mpuntulendo akosa te rwandaise moko na Congo seke asimbi makambo mabe makasi na Congo et puisque bato oyo basala batravaka na nsima rwandaise wana le bamonake présidente na bango akimi esika bango mpe bakopakata yango nazotalisa bino ke makambo ya Congo ata toomona guerre boye ezokoma nango na suka bandeko na nga tosepela ekoma na suka makambo ya Congo donc eloko nzambe alobaki na ngai yango wana rwandaise wana
azokima kala mingi te na akimi te ma okima kala mingi te nzambe alobi yango kala mingi te rwandaise moko aokima na kongo aozonga rwanda wana maloba oyo nzambe alobi na litoi nzambe azwa lokumu mpo nango vraimen na pamboli nzambe mpo nango nzambe aza tellement malamu alingi kongo mingi epuis kongo eza ya ye mambo ebele mpo na kongo non toyebi na biso te non toyebi te okuka tozoyoka mo tozozala na pasi ya difficulté ya kocomprendre yango mais nzambe moko azofongola mayele na biso mpo tocomprendre donc yango nene biso bino ke gouvernement esalami baoyo nyonso batekaki kongo batrahisaki kongo batraître nyonso ya kongo bose repentir bino boza bacongolais bose repentir nzambe mana eza ekozala likolo na bino ye nalobi sans micro ye boyoki nga nalobi sans micro je crois ke eyokani yango si nalobi eboyebo na fasi sur video nalobi sans micro mais je crois ke boyoki nzambe wana azala na biso so boyokaki te nalobi ke nzambe ayebisaki nga rwandaise moko azokima na kongo kala mingi te azokima azozonga rwanda yango na explike ke seke eza na rwandaise moko asimbi makambo na kongo seke aza pire kagame kuna aza pire kanambe ozomona c'est ça azokima kala mingi te mais mama olive azalaka rwandaise te mama olive mpona yebi nanga te bao biso toyoki kaka rwandaise moko azokima nga na yoki nzambe alobi na litoi nanga rwandaise moko aokima na kongo kala mingi te donc elingi eloba kaka ke donc nzambe azolibere deja kongo na maboko ya bafiti nzambe wana azosala toyoka pasi te nzambe aza na biso en tout cas mpona kosukisa natiela bino audio moko namonaki awa batindenga video pardon bozala natala ye ndeko na biso ya mobali azoba na pasi na motema yeyo alobi bato batekaki na bango kongo bamikonzi mosusu batekaki na bango kongo donc atangi bango awa batekaki kongo yango oyo je suis très sérieux naza na colère makasi ya omona ke mon pays a été vendu depuis 2012 par 3 individus moko ateka na ye depuis 2009 mibale baye kosilisa koteka Congo na 2012 pendant que nga navandaka na Congo nzoka nde Congo basi bateka soki basi bateka deja biso toyebaka te tovandaka na Congo. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on leur a donné de plus précieux ces 3 personnes pour que se permettre bateka Congo le plus précieux bapesa kibino koleka RDC ezanini banani bateka ki Congo. Nous sommes le 12 mai 2012 wana ndeko oyo Crispin Atamatabe yokana nokombo Crispin Atamatabe wana za ministre ya défense wabike yake oyo akende ko signer bako asine bako na ministre Rwandais basinela wapi na Rubavu eza frontière oyo ya RDC côté ya Rutshuru kuna na Rwanda. Donc contenu na bakoro na bango za kinini alobi andimi na ye armée rwandaise ekota nango na RDC e banda ko surveiller 9 frontières nyonso ya Congo. Imaginez-vous un peu mutu aboye basine bakoro après oyo Tshisekedi basi les place wana te même moi t'as la rapidité bazaki nango le 12 mai 2012 wana ministre affaires étrangères Alexis Tambomwa Alexis nazoyebisa bino tozo bebana. Je suis de la société civile, je viens vous dénoncer. Tozo bebana cette fois-ci. To bebana cette fois-ci. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Alexis Tambomwa ministre ya affaires étrangères, ye a signé un accord wapi na Rwanda. Continuer bakoro ezani à permettre renseignement militaire rwandais. Bakota na Congo, ba surveiller ka Congo mobimba. Imaginez-vous, je n'ai jamais vu, même on a potona na monate, mboka moko, oyo bandi ma renseignement militaire na bango, et comme esclave na renseignement militaire, même nzamba ko lingate armée na ye, ekende kokota kuna sala ka intérim mais pas satan ezalaka te. Ezalaka te. Ce qui nzamba lingi biloko na te, comment nous pouvons accepter?
tala ndenge mboka etekama depuis 2012 toyo koma yanke oyo Raymond Chibanda mosusu yanke oyo kaka bato akabila na 2009 ozoka o M23 accord ya M23 wana ya 23 mars 2009 Raymond Chibanda wana yaza ministre ya coopération accord relaxani aloba andimi ba Rwanda ba koma ba Congolais tala Raymond Chibanda ndenge azofula mbanga na azoloba na Congo na Kinshasa toyoki biso nyonso ndenge na te bino audio oyo donc bandeko na biso na so baza bandeko na biso o bateka e ba Congo o nyonso ebika teka e Congo ozaki peut-être menacé yo moko oyebi ndeni ne salamaki poteka Congo wana soko za non okufi te en tout cas c'est repenti potan ekomi se repenti na yo yaka na nzambe se repenti senga bolimbisi nzambe azana po alimbisa yo kozela te ke ekoma trop tard po na yo en tout cas merci elo na ngena seli video yango yo po na koyebisa bino ke biso toza na esengo biso bana nzambe biso ba Congolais ba pepe Congo toza na esengo ma misu na biso elingi bongwana koseka kolela na biso elingi bongwana koseka ma misu na biso elingi bongwana ma ya komela oyo ekopesa pio na mitema toyoki bapasi mingi na mitema lobi kuna oso na petit sœur na nga oyebisanga biya de le yo bande komata tension mpona makambo ya Congo le ozoloba ke tension emati yo mpona makambo ya Congo boye tozoseka yo lelo nga mpe nakoma so nayoki makambo ya Congo boye nayoka motema naolaya te motema ya moto tension emati nga estoma mpona makambo ya Congo yango nazwi décision na kolanda yango susu te mpo ezofa esufri nga na bingala na yebisi bino kelenge nakufa na makambo ya Congo bondimaka te ba 2011 wana le na telemaki makasi mpona makambo ya Congo namonaki mpendaki nga abi te oyo eza liwato nini en tout cas nabaki te natika mpo nazokomprendre to okotela mutu boye azoloba makambo abie lobi abandi koloba so makambo mosusu lobi akomi ne supu kabila lobi akomi boye lobi boye do ozokomprendre to juste eza nini donc oyoka likambo lobi échange nango donc esalaki vraiment pasi makasi vraiment na sepeli vraiment donc bato ebeba komi kozwa conscience ya makambo ya Congo nzambe azwa vraiment lokumu makasi nzambe azala na biso eloko mosusu na ye naloba na suka ya video oyo te naosalela ngo video nsima naosalela ngo video kaka mingi te après video oyo naosala yango ezala ta ya mokuse me nalingi ezala pa nzambe azala na moko tozala na esengo biso bacongolais ata toyoki kuna eyindi gouvernement congolais ezosalama déjà esama spirituellement tomona yango kokokisama physiquement ozomanga topriere nange comme ka nzambe gouvernement na oyo osali spirituellement sala pendaki ewumela te ezala déjà établi vraiment physiquement boye na kati ya Congo tozonga Congo na biso na pamboli nzambe po nango yango nayaki kopartage yango na bandeko nyonso oyo bolanda nga na video oyo bopartage video natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko oyo olanda video oyo amen.